Bien balandi émission Tala Lelo, Ezalingaï, les combattants de la presse congolaise, les journalistes qui affrontent la réalité sur le terrain, Julien Botala Tala Lelo, Tolukato Solola, Masolo ya musique congolaise, Oyo, Lelo Tozabongo, na artiste musicien, c'est le Scam, plus 10, Mr. Poutine, Nenga Benga Raye Poutine, Nenga Moral Baraka Poutine parle, tout le monde, Dengue Zalara toujours, mais nayebi que plaisir ya makasi na landi na kati ya émission Tala Lelo et na chaîne na bino fimbo o bolingaka mingi nayebi que plaisir déjà ya makasi ezali ya Fortini Tangama en tout cas Forêt Tangama Jimbilele et Pito Mavumbu plaisir makasi ya les blancs de Bruxelles gaz encore et toujours gaz bayebi et pourquoi pas na Ken pia na Makizembe ya Pito ndenge babengaka ye Tony Loa Africa Référence et singa to solo là c'est le scam ba bisinga bi Julien Botala les combattants de la presse to solo là na yebi ke ba fungoli déjà ba écran nani afungoli écran pane show miti Igendombasi Jessica miti et Bibi Shentakala ba otala bisona Solange Masinga grand terre la carte qui gagne bijou Masinga na yebi ke wo solo là bison stoyebi toyeba c'est le scam makamune za ko évoluer ndenge nini na makamune so to ko sonde to gato za na ye bilomo boyebi ke awa les combattants de la presse congolaise na ken pira makizembe basale la bino toujours musala pour que tout le soit artiste et musicien c'est le scam op bomona ki ba image bino no so ndenge atambolaki na États-Unis d'Amérique et pourquoi pas en Afrique partout na ba province pour la promotion na ye tozo zoyer déjà en direct. Allô, c'est le scam. Allô? Ouais, Julien Botala Tala Lelo. Ouais, Tala Lelo, Mr. Poutine, Neni santé, Neni yo. Alors, santé qui tourne ma je le très bien. Oui. Nzambazaboli. Ok, Nzambazaboli, on va Tala Bisso partout dans le monde à travers émission Tala Lelo, on a évité. C'est le scam Tokomi na fin de l'année 2023 et Tozokota 2024. Bilan sur le plan artistique. Les années. Un bilan positif, j'ai sorti mon album, j'ai fait des sons, la tamboline gauche, droite, la kiba boucle belé. Et aujourd'hui, je me retrouve dans South Africa. Vraiment, bilan positif. Bilan positif. En tout cas, na baeba qui c'est bon. Na ba oyo ba yebite, na ba oyo ba yeba kite, pour na ko rappeler bango li susu, pour na ko rappeler bango na ba yeba kite, disque o zali ko sala komo na ngozala kini. Disque o na otako bimisa le 14 octobre comme on a oye mais mélanger na générique oyo ningisa ratile le jour ningisa kombe. OK. Mais quand c'est disque mon zali bongo oye le 14 octobre juste aujourd'hui dans la plateforme il y a sa téléchargement et donc il est très bien. OK. Et ça OK de très bien mais bison story bi que ma musique na biso ezalaka la moi ba nungu o tolobaka moi ba rankini ya mike c'est le scram relation na yo na ba artiste presque nyonso ezali ndenge nini ça ko compter na o nga na bombela ki pona kutuna yo ya yo mo ezana ndenge nini. Non, papa, on sait directement ma relation avec un musicien. Il faut que tu l'arranges comme des titres, et puis voilà, directement la relation avec un musicien, pour dire quoi, frère. OK. Allô, c'est le scam. Oui, tata, je t'écoute. OK. Nabi bilan na yo. Relation na nini par rapport à bato bamsura a besoin ba parce que ma question est yanga la réponse est longa na ozongi c'est là yo par rapport à ngo parce que il te préparer qui il pourra me dire autour na ba relation na ba victoire biso bien so bato moko nzambe a pesi biso chance da souffle de vie pour vivre on a la vivante mon peuple bato nyonso oyo tozana bango bien tona bango bien o tona bango mabe tona bango mabe mais mabe na les a raté pour la rancune. OK. Ils a raté pour la haine. Il insiste. Voilà, hein, c'est ça. OK, na kati ya album na yo oye toye ndenge osalaki ba featuring osali combien de featuring? Dans la featuring avec Vibrator, avec Yeriti Watanabe, avec Seda Capo, et puis voilà.
Ok. Il y a Ibrator déjà évolution nini par rapport à ma clip. C'est ça les mis na msusu nini. Non, Ibrator est aux États-Unis. On est en Afrique du Sud. C'est Dakar pour en Allemagne. On est en Afrique du Sud. Ici, à Kinshasa. On est en Afrique du Sud. Mon portrait, on va se retrouver pour faire les clips, Inch'Allah. Ok. Et bon, tant okitaki na Lubumbashi, bah tu vois, mon aïe, bah image, et ça va qui par rapport, on est, ça va qui bah voyage moro privé, tout ça va qui par rapport, il y a aux qui na contrat. Pour les États-Unis, dans ça va qui Belgique, Belgique, Suisse, pour les Suisses, mais on joue contrat et à Billy Makila, un jeune Congolais qui se bat bien côté culture. Il m'a invité à expérimenter Léo. Makaboisa Boye, na PCO tel jour na Caravia. Pour rester comme les minutes, montant na Yango et puis voilà. Dans la combat la Caravia depuis les 9. Il y a un mois passé, non pas un mois passé, un mois, il va suite le mois de novembre, bien, voilà. Donc, on a combien déjà na Lubumbashi, il fait là, ça va une semaine pour la Bilima, et puis là, il tourne en France. Bon, comme j'avais vu qu'il y a des élections, à la Binacha, peut-être dans la campagne, et Gloire à Dieu, la Koutana Wandani, gouverneur au Katanga, il s'est bien à Salipi, nous avons beaucoup à Sepeli, il tend la bêtise dans la longe bar, il fallait qu'il je me suis retrouvé avec ma députée, il fallait que la Bangoba, Christian Massoudi, Pascal Malanchi, Yadjo Saïna, gouverneur Fifi Masuka, c'était bien. Après, on a eu Blaise. Blaise mise à jour. Et puis, il fallait la publicité. Nyota TV. Lodge. Là, ça l'appelle clip dans le Nyota Lodge. Non, Nyota Lodge. Il y a Patrick Barak, c'était bien. De ça, la publicité avec ma hanse, il est très bien. Et puis, il dit chose, mon petit Jésus, avec Léo, au niveau qui est les soit, puis il y a qu'à en Afrique du Sud. La Goumaki Afrique du Sud depuis le 23 jusqu'à là, dans Awa. Dans mon cas, c'est Didier Chou, mon petit Jésus. Là aussi, il s'appelle Clip Naye, dans des gobets à concert le 25. Carré. Makamutu Carré, c'est le scam. Tant aux ala qui na ville province à Kinshasa, na République démocratique du Congo, au sala qui nze momoko, bon comprendre que, alors c'est le scam. Tant aux ala qui na République démocratique du Congo, na ville province à Kinshasa, au sala qui nze momoko, kuluna machette na se. Nze wana initiative wana ezalaki ndeni ni yo moko mutu yaki nango to ezalaki proposition oyo nakoba ke hôtel de ville ne mutu prometa ebengisaki yo mpona ngo omoni lelo nde tozala boto wana bamasta bandeko bafrère oyo bakoma bandeko Bon comprendre que correction ça ba caprice nango donc tout ça on a qui bota la biso tout ça na artiste musicien c'est le scam correction ça ba caprice nango bon comprendre tant on a moni qui c'est Graciel Sakala ndekanga oui alobi ba programmer ka comme ministre intérieur ouais loko la paix. Allô? Oui, allô? Invité Ngai à Kinshasa. Ayambi Ngai. On a présenté Nzembo, tout ça les clips et puis présenté la presse et si les longs de mon esprit et puis
Voilà quoi. Ok, en tout cas, félicitations. Voir comment on a artiste et musicien. C'est le Scrum où s'est basé vraiment mingi. Mais Europe, mais aux autres cas, moi quand on Congo par rapport à bien qu'il y a sima nango pe moi pas que c'est ça la marandenge masolongo ça c'est le Scrum. Na ba o ba ko yembela ba député na boza patriote mboka. Bayo bakoyembela badepute bakoyembela bapoliticien na ndenge ya bakampagne ya makambo nyonso mpona yo par rapport mpe ya bacombattant ndenge mpe bakosepela te na mamango oyo okende yo omonaki yango ndeni parce que oza parmi mpe bato bayembaki bayembeli mpe bapoliticien. Bon ngai nayembaka soki omoni na campagne électorale présidentielle bato ebele balingaki bakomisa bato nde bakobai na bango boya boyemba bakopesa nga tellement ke nayebi ke bavie na biso bamasi ebele baya bakaima nayembaki na ngai te mpona mokonzi moko ya présidence mais nazalaki na choix na nga et puis déjà nayembaki banzembo ebele nayembaki deja nzembo ya éducation nayembaki nzembo moko totalani na miso totali bipai na bipai kati ya Congo nayembaki mpona mokonzi ya mboka nayembaki banzembo ebele et puis mpona badepute nayembelaki Lévi Pai nayembeli honorable Vital Kamerhe nayembeli Mama Fifi Masuka nayembeli Adjo Saini nayembeli le gouverneur Wandani vraiment et voilà. Ok, na baye ba o taxé bino ke boko pesa ba artiste mise boko pesa accès mingi na ba politicien. Ok, évolution zo sala te pona yo. Évolution ya mboka en tout cas mboka yo ke malamu te bakonzi ba ko respecter ba promesse na bango te et puis na est kuna bitumba makasi bino boko yembela ka bakonzi. Bo yembela bakonzi ya mboka. Julien koyembela bakonzi koyembela mboka koyembela situation bato nyonso bana bandenge na bayembaka eza teke soki oyembi otubi mboka to obomi mboka eza ta bakoyemba neti ngai mpona réconciliation nayembi totalani na miso totali bipai na bipai kati ya Congo soki olandi nzembo wana omona yemba mpona réconciliation bato bana ndenge na o bayembaka et puis voilà. Ok, c'est le Scrum aux artistes musiciens congolais oyo omonaka mpe emoni ntango tobeti lisolo oke batourne lelo ozali na Afrique du Sud nga moko mpe namonaki baimage ndenge obandaki baclip mosusu na RDC et puis kuna na kote ya baokatanga kuna nasali clip moko na Kolwezi nasali clip moko oyo ekobima lobi le 31 na ba 12h ba 14h richonla na oyo bongo na Afrique du Sud sikoyo kuna évolution eza ndeni kuna. Allô, c'est l'Oscam. Allô? Pour comprendre que les lots vraiment connexion le connexion aux autres sabiso moi mouké. Allô, c'est l'Oscam. Évolution kuna na Afrique du Sud eza oleka ndenge nini kuna na Afrique du Sud eza oleka ndenge nini ba clip ezo salema ndenge nini to se lo obika keneka kopema ou bien eza ndenge nini beat ya voyage na Afrique du Sud. Petit Jésus Didier Chomom d'invité awa on a 2 3 4 shows dans Johannesburg nabitaki moko le premier tobeta moko et puis les 3 shows tobeta moko après na quai Durban sur la bêtise les 6 je crois que na okina sous wow. Il fallait qu'il y ait Mozambique, c'est la tissu suite à Mozambique, et puis voilà, mais pour l'instant, nous allons la Johannesburg. Ok, en tout cas, bon boulot, nous avons malamu, mais vous allez artiste congolais, au Bisson Stomonaki, votre pression par rapport il y a prestation, il y a 3 arènes, il y a artiste musicien, Fali Poupakie, ton frère, Bana Bandal. Et
Na bien. Plus 10. Vous avez fait quoi, le président? Ah, on dit? Oh, le 25 novembre, Fali pour pas bêtir à Paris la défense. Mais tout ça, c'est quoi? Tout ça, tout qui est déjà année prochaine. Je sais que c'est déjà pas. Non, parce que les événements minés, ok, tu vas clôturer année 2023, dans le cadre de Yabilan. Il y a mon frère, Mario. Il est déjà. Na Johannesburg, na beti na tanga botu na beaucoup de la katanga. So va ofinga binote. Ofinga tenga za journaliste ofinga nini? Ofinga te soka ba occasion. Ngana ebi na makambo wana te. Oui, mambo wana te. On niveau éviter na bon ça c'est pas grave. Totiki na biso pour c'est le M6. Là on a eu bizarre qui na Johannesburg. Petit Jésus Didier Chou Xinga. On a ça dans la concert on a pour la Ligue Ngela. Ok, après le Kinzela, merci beaucoup. Ba question za biso ba réponse za yo pour ozongisa ndenge esengeli pour que ozongisa mais c'est le scam par rapport ya ba featuring na yo oyo osali na ba ninga mususu c'est là information sur tozu ki héritier watana be ondira zozo ande tenter toper aboyi na yende ko sala clip. Na c'est le scam vrai ou faux parce que tozano na plateau. P en direct. En janvier, on passé appel pour nous savoir qu'il y a comme pour la clip. Nzimbo auto imagina ferry na on s'appelle na qu'on a remis pour la clip. C'est les codes la remis pour la clip. C'est Paris a dit pas na Paris ceux qui États-Unis na aux États-Unis ni tu vas tout ça. Maintenant, nous avons dit que nous avons un coup de marketing à booster pour que la chanson, il a très belle chanson de sa clip. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu, voilà quoi. Ok. Par rapport à ndenge message passé partout que c'est le scram baïbaki makasi vraiment na artiste émissien Ferrego là au babengaka papa Hervé Jésus de Nyons mais on dirait moi mbutu ezali comme akili kamako blokane c'est le scram kuna ba bloqué yepe kuno côté muso blokaki ba ko ba réseau ezali nini parce que so ba moni yo ba mona déjà frère na yo c'est le nani Ferrego là. Bon, on comprend la question bien donné aux autres mais ma biche sur la polémique sur la polémique ezali ke batu bayebi ke bino na Ferrego la relation ezali malamu mais lelo yo lisolo comme obeta mayako ke Ferrego la a blokayo to yo pe o blokaye vrai ou faux le roi to za na plateau moyen to sala ngo analyse ezate le roi to zuyo na plateau. Ça va problème ça na essa ibino na émission mamuti. Il a bloqué, il a bloqué. Il a fungola qui est pour que pour que année kitoko ozomona donc nga ça bloqué na ngai et puis voilà c'est le scam. Tango lobi ke yo so blokaki na oye ye pa blokaki ofungoli mesiko tango yo lobi bongo ezaki esko ke eskali pesiko ke yepe afungola yo tant que ton frère ndenge to okota na ba année ya sika. Non azan de konanga izana makambo boye et changer dans moti la famille so matati ezata nango. Matati ezanga gate. Ouais, ma famille so matati ezanga gate. Pour son candidat so mais très important. Faire la pessingaï, chance à des fois, c'est pas donné à tout le monde. Si qui va papa, na ba mikolo, ba la roue, fait. Moi, j'ai eu la chance d'échanger avec Ferré 2 fois. Et aujourd'hui, t'as na fingi, lobby tant au solo, la togota, on a mis souté. Ça sert à rien de nous ramener dans des polémiques à débat. Ok. On peut nous ramener dans la polémique, vous voyez bien, bien Ferré, on est des frères, on restera toujours des frères. Avec un homme, la mère, et puis voilà quoi.
Ok, ndenge mais ndenge tozaka na auto profiter ka toujours na yo parce que moi comme na yo moi to tout nango muntu mususu ezalité artiste émissien c'est le scam grand artiste amboka na biso mais featuring na yo na faire rigola apparemment on dirait limite de ba dynastie nyon sorti to comme na ba volume 2 aux ndokia yo tala gâté na deuxième volume on a la troisième chanson peut-être surtout enregistré sur magistrat, on va bien regarder troisième chanson, c'est ma chanson. Ouais. Là, c'est du coup de comment deuxième chanson. Oh, et comment deuxième chanson? Deuxième chanson comme la chanson de Robert Rebo, il a supprimé. Mais si mais apparemment Denze bango vraiment moi vivacité de bochela ki yango ba makele le bino mi balé na ba clip na ba studio na comme promotion. Vivacité zali na ba bar na ba nini ba tutu bazoyoka yango. Batasambi babengai ngai bazoyoka yango bato basepela na soki otala bacommentaire babiki ya très belle nzembo oyo okondima teki nzembo wana sile moto akomposer donc c'est ça quoi esalaka ndenge komona ke oza artiste bayebaki yo na ndenge ya animateur toko babengi na nkombo atala kumelelo okoma kopalola nde banzembo cestadire ke ozosati ke ozoyemba okomi mpe na oyo ayo mpe bafane oyo ke na cadre ya koyemba na par rapport animation. Ngai, oyebi bien qu'il peut formation par Wilson. On a été bien encadré. La maman la formation. Et puis, les deux alakana, tu as un grand chanteur comme Ferry, JDT, Babindo, Emelia, Héritier, J3, Jakani, Biala. Et puis, maintenant, si on récolter rien, c'est rien dans ta tête, dans Osama, dans ta vie, on n'a rien du tout. Et là, c'est vraiment Oyemba. Ezaki na yoka bandeko na nga nde bayokaka nde bayembaka c'est ça non. Ok, en tout cas c'est le scam merci ndenge opesi biso plat tozano bien ke tokomi kopusana déjà bato lelo mpe na bafan no bako déclarer peke artiste émissien c'est le scam avant d'ici déjà répertoire déjà eza déjà moulayi so totali banzembo oyo ozalango osala ebele mais base mpe ya bamusicien orchestre ezonga na Kinshasa qu'est-ce qu'il faut ezali nini c'est le scam nini oyo ezosalaka de façon ke instabilité to mpe orchestre ezala te na ndenge ya Kinshasa ndenge oketaki RDC oki Afrique d'ici bamisien bakolanda yo bien que sikoyo eta bakoya na Europe te mais ozala mpe na base na équipe na yo. Non, j'ai préparé et au Moni, même dans le Congo, on a voyage, la plupart des Congolais, on a des aventures. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui pensaient qu'ils ont l'élection et vous avez été méfiés Salami. Ça dit qu'il est dans le Tambola, bon, ils ont mon avis dans le Tambola, ma surprise, les années pour 2024, Inch'Allah. Donc surprise eza na 2024 surprise eza na 2024 ok ya makasi par rapport au total pe bien c'est le scam ozali vraiment osali ma recrutement ya malamu pe ya makasi par rapport ya ba artiste musicien ok na sima na yo et belé bakei même ba porte-parole même ba tunyoso ça veut dire que ozala na oreille mo déjà ya makasi mais ndenge yo mo tu ça biso que ba surprise eza vraiment ya makasi mais par rapport à mususu tant on a qui na c'est le scam tozana ye na lancer qui moi message batindela nga message mo babi que c'est le scam abimisa ki nzembo na ye jour moko na jour ya sortie officielle pe ya banzembo ya faire gola ya ngomte sagi lokola boko lokana mwa muke. Ben ouais, il y a un problème. Le problème, c'est que nous tous on fait la musique. Comment tu as na Kinshasa, tu as 1 million de personnes. Comment on va a 1 million de personnes? Je crois qu'il fait réussir tout le monde bien. On a plus, il y a abonnés qui ont plus de fanatiques. Donc on ne peut jamais se discuter par tous ces trucs-là. Ces gens peut-être mais c'est très important. Moi, je me connais moi-même comme la vivre à la vie, à connaître toi-même. Et puis, je fais ma vie au calme. Il y a des artistes qui sont restés en Europe, hein. Ils ont de papier. Mais moi, j'ai fait les États-Unis, la Suisse, la Belgique. Je suis revenu à Paris, le Lubumbashi, tout. Il faut m'encourager quand même. J'ai fait un album où il faut que les Congolais vont apprécier.
tolongo na molimo oyo bakonse bakeni piana tokumbana na molimo oyo ya koyoka musique mpo na qualité et puis voilà tango olobi ke milimo oyo bakosaki bakeni piana par rapport ya quoi mpona otala biso moni eloko bato bacomprendre te nazwi yango lokwa sous question bato bacomprendre tozalaki na yebisaki oke komi ebimaki batindaki bango baboyikote yango babude yango eza eloko te mais komi esalaki rage na yango ti elimwisi générique ya formule 1 mais vous arrivez pas c'est le scam attends s'il te plaît vous arrivez pas koloba kino komi elimwisa générique ya formule 1 mais vous êtes là quand vous écoutez kino il y a des gens qui parlent au tongola leki nani pakala et puis voilà quoi donc c'est ça. C'est le scam nde bato mosusu balobaka parce que yo yango oyebi ke na bapage toza na banimero totiaka toyambaka bapréoccupation ya bato ebele mais bien ke bazwaka te kozwa bino te lokola toza no tokopose vraiment baquestion na bamoment mpe na balimite oyo tozala nango mais c'est le scam fali asala yo nini na vie oyo bawena pose oyo question eutaki à partir ya Bruxelles babena tuna selo scam fallait asalani parce que soki selo azobimisa énergie na ye osanti ke mpona kolobela oyo aye makambo osanti ke kolobela yango mais côté afali mpo kobimisa énergie ya koloba osanti ke ndenge mwa pasi moko ezali to mwa haine to jalousie selon bato no nde bamonaka osalelaka ma émission mpo ozwela yango temps ana immeuble ya 10 millions tout aza na ndako oyo baliaka par jour 48 000 $, n'importe quoi. Non, ça, jalousie n'est en quoi. Quand je monte dans des avions, c'est pas lui qui me paye. Et puis voilà, je fais ma vie comme d'habitude. Mais évidemment, vous voyez que la musique à Congo, il a ramené des gens pour dénigrer, détruire la plupart des artistes. Moi, je déjà qui non, JB Pia. JB Pia, a télémissa, il la Rio, Séguin, Picari, Kibens. Bolimbo soka na esprit na bino ba congolais bo dénigrer bo détruire ba carrière na bango parce que bolo ba okilelo. Wera son oyo a télémissa Bill Clinton, Héritier Watanabe. C'est Léo, Babindombe, Adjani, ba explore wana, batwana nyonso baza jusqu'aujourd'hui. Est-ce que bimisa ata mutu moko ou bien énergie oyo biso to beta na ba podium ya ba Bercy ba Zénith. Est-ce que ba énergie wana la plupart de ba misia fali ba ko bimisa yango. Au mona moko na télévision, moi j'ai joué la salle parce que mais au télémis t'as pas dégagé des énergies, besoin de dégager. Aujourd'hui, ma cri jusqu'aujourd'hui, ça tape. Est-ce que ma concert, il a fallu Betaka? Là-bas, non. On l'a beaucoup corrigé, et puis il a fallu faire ça la réunion, ok? A édiqué Banawana. Parce qu'il y a ce qu'on a télé, là-bas, vieux, a effacé l'histoire. Moi, je suis le premier à lui combattre jusqu'à la dernière bout du sang, parce que je les connais bien. Je connais bien l'adversaire et c'est G. Voilà. Tant au bio, babongo, monique, c'est le yozo que ni mingi na archive na ces années-là. Le rôle d'émission est terrible à ces années-là. Alors que, ba mission obi que ba ole la télévision, bazo be makambatala lelo. Énergie yo bimisaki. Yango pe fallait bimisa na quartier la terre. Mais fallait le pas bimisi, ba bali bitango fort, ba continue l'histoire. Tu veux commencer à citer les noms des bateaux pour boire à comme on a bango. Et là, vous avez besoin d'un fali, on n'a pas besoin de ça. Pour te dire, et là, vous déjà sur le bêtis, dans novembre, sur le décembre, et comme il est passé. Ok? Voilà. Sur le bêtis, dans novembre, comme dans décembre, dans janvier, comme il est passé. Donc, si tu n'as pas ma avant les jours où on a des concerts, mais là, c'est déjà passé, c'est passé. C'est ça, papa. Donc, t'es fatigué? Non. Ngala yo ngaku tena zo mona ku ye kisho na bina banda ko tuna sele yo, le roi sele yo zakane mutema mukuso mona kaka oteto kata na biso émission. Na mutema
Alors Frère aza na Guinée azobeta. Est-ce makambo innocent ya Madeleine? Ya Madeleine, est-ce olobela ngo? Innocent azobeta na Madeleine. Tolobelaki yango et puis tolobelaki yango, tolobelaki nyonso, tout est consonne so tolobelaki yango. Pona nini? Parce que Jupiter, pourquoi vous intéressez quand makambo mwana na boya rotuna nga? Non, c'est le scam. Monique yozali en tout cas zali père et famille quand même Monique bablo ko ngo batinga na tuno wabi mais c'est le scam comment so commis côté fallait que ça vraiment haine so ça bon par rapport au Monique fali moi di so betamaki à côté na histoire OK a mimi ba journaliste plus de 12 plus de 15 après si ba 5 ans yo kanisi babitumba o bakenke na babundeli yo suka lelo n'importe quoi. Monique a continué l'histoire après si ba journaliste ba 5 ans après si ba petit fali ba 5 ans OK on a que son datali faut le petit fali ko akolela ko na kombo nzambe na ya ba la famille plus oyebi boket choix yambo apesaka ba musicien ba une année oyebi Allô ouais tant on le dit que bapesa ba une année oyebi boket choix yambo na opesa ba une année ba Londres oyebi papa we ba ya opesa ba tuba ba une année ya papa arrêtez ma biloko na beaucoup montagne na kombo belé. En tout cas, félicitations vraiment par rapport à ce que tu as la Céléoscam, banda carrière na eti lelo succès zali ya ba makamunyoso et puis akumbi charge ya animation et puis lelo à côté na ba chant mais ba ko déclarer makas ba bi Céléoscam jamais abimisa album ameka koyemba yemo ko abondeli fali pour ba yembi ba bebani pour na kisaye adembeli faire gol à CDC héritier watana be wan pe pour ne tantôt plutôt c'est là aussi qu'on peut la minute autozo battre. Bobo awa yo benginga il fallait aussi l'émission mon anda kuna bino ça micro ba filmer so koma parce que auto sala gaisa esa échange culturel échange culturel esa biloko oyo ke batu fo baye makapo bayoka na pasal il faut me féliciter nga Célio na yemi na Koffi Olomide na yemi na Ferrigola na yemi na Mirage na yemi na Kabosé na yemi na Héritier na yemi na Fabregas na yemi na Déplique na yemi na Fali na yemi na Ferrigola na yemi na Ferrigola na yemi na plus de 10 000 musiciens ou ba très grand chanteur ba très bon chanteur mais lelo ba tu belé ba nganaka t'as capté bon féliciter ngai ba féliciter Céléoscam oh babi Céléoscam ala makasi na banze mono ya betaka et puis makasi na ba télévision par rapport ya ba action pe ba gloire oh kelelo artiste oyo attaquer mingi qui est Fally Ipupa après si ba musicien ba vie après si ba membre belé OK parfois a mis plus de 54 personnes et puis na sima ba délégation 3 4 délégations na sima et ça parmi ba devoir oh pe sali ke c'est le MSO akoleke na munoko to akoleke pe na kikala to na ndenge nini par rapport na nde ba musuba olo. Allô? Allô, plus 10. Allô, merci. Allô? Oui, allô, Tozano en direct, Tozano toujours. Non, par rapport à la question d'Enge Yaki, mon ibiso tonto bagibe, le col a Céléoscam soit à la plateau d'Enge à se déchenaka, et puis Ndenge a bimisaka énergie de nyoso. Na panza qui peut moi sango ba obi ba pesa ba question na na papier au liboso ba obi Céléoscam abundisa ça parmi batala oyo ayimbi na ba grand public atona ba titre ya bien yetango ne ya kolobela makama mwana wana nga etali ngate ipesa di moi chez ma vie nga gama omoni yem dans l'actualité tant on est dans l'actualité Koffi JB batu nyonso mais batu musu ba lobi ke ya za na actualité yango moni mususu yango te sali ke kombo mata actualité ya nini obino bo yebisa partout nga naza awa na Afrique du Sud comment
Pascal Ilolo Karambongo. Donc, le cercle d'Adams, la banque qui marche. Donc, voilà quoi. Oza mboka ya Gabin Chiteya, na mboka ya Jimmy Belao. Papa, awa toana Petit Jésus. Na Pascal Ilolo Karambongo, papa. C'est le scrum, yo mabenondo ya mwana. Yo mabenondo ya mwana. Basimba ma batuma baba Willy Mouchen ko da mboka me. No muna ka yo so ba deti de woke bo. Papa, ba no yo ko boka batu. Kasi. Wana na na makoma batu. C'est le scrum, en tout cas pour la plaisir à batu. Aka on bat bon c'est la paix concert mo wa munene ya c'est le scrum na Europe. Ndenge pe fali, ne bazo ba ke azongi si musique na Europe. Conseil yo ko beta ta sal mo wa munene. Bana ibisayo. Basal wana nyoso mona na poto mundacha ona poche akina na ndako na bango ati. Ndenge ki poinze za kati lelo amiel bama obeta kuna batutu ba obeta. Ndenge la zambe za na se ba réflexion batutu ba obeta. Donc eloko moko te changer papa. Moi eza ba préoccupation belé mais tika ka village moko te na molili. Donc c'est ça quoi. En tout cas félicitations maka obi que ça vraiment makasi na la défense mais obi que c'est Léo artiste mususu ba ko kena mingi na ba podium mais c'est Léo na ba scène mais c'est Léo makasi na défense vraiment pour makasi félicitations et puis na moni vraiment ko qui formation il y a travail et puis il y a ba makamunyo c'est pas ta l'homme tambo je comprends papa il n'est pas là vous êtes dans cercle d'Adams la banque qui marche. Donc, continue interview lobby na kutanina Pascal Ilolo Karambongo. Oui. Na Petit Jésus papa. C'est Léo, l'angna tu ma question mo ba bisa ngana tu na yo boni Trezeguet Muzala. Koto kabona. Trezeguet Muzala ba bengi sika déjà na Cape Town na Youssouf Bourada na okinde inchallah. Avant après les 7 inchallah. OK, merci beaucoup c'est le temps pourquoi aux qui vont dans poto kabona yo votre mot de la fin par rapport à Chrétien Abisso ndenge otikali aux huiles de au pesi biso mwata muke poto ozonga na sima mbala sima. Yo ndi ozanga na ba ABCD na poto votre mot de la fin. Na France va avoir votre mot de la fin. Na Belgique va avoir votre mot de la fin. Badilo ono yangwana ti. Yembe ozanga na okomo yo badilo ono yangwana aussi ba déjà si ba yebala bango yo. Soko lekine mission faut beta kaka loko moko boye po ekanga nango kaka. Alors que batba ozela concert o beta concert te. Batba ozela concert o zaka na émission. Ozaka na émission. OK, ne badilo wana. Yo mo pe mo zana sika. Yo mo te yo pe o tika bana classe malem malem ya mwana pe ko mo kanga. O ko mo sala o sala o so ba makasi. Ngaba nyoso ba kuna. Marc Olivier français, Noah français, Melek England et voilà. En tout cas, lelo Olobi Boni Ken Pianaza bien. En tout cas, Ken Piana Pepe qui m'a vraiment azana ma très bien. Ken Piana Lali et puis Kitoko papa bon. Après tard bonne année Nzamazana. C'est le scrum to kabwana yo merci Nzamazana biso na bike to kutana. Concert nini événement munene c'est le scrum ko beta pe na bande ko ba congolais ba uti pe partout dans le monde ba Danemark ba Liverpool ba États-Unis pe ba ko beta ezala ka tendo kitaki na Lubumbashi okitaki na ba okutana ba grâce saka na Kinshasa po ba yebi pe atisa munene. Ça dépend. Lembisi Mungongo moni c'est Léo. Allô? Oui, tozo landa. Non, on Lembisi Mungongo wana. Bona ba tu vois ça ba ji to bosa ni. Non, nazana yo ngabo nazana plateau. Tango otala ngoyo moko mona ki tozana yo nabi Olembisi Mungongo tango komi ke obeta concert munene. Na Olembisi Mungongo ndenge nini? Concert na Poto tala. Patrick Beckham pour d'autres même na poto miyaki auto même na poto nini c'est à dire bo surtout mukila ka eloko te bo ça na ba émotion te on moni congolais na émotion à ça n'importe quoi nzama ça na bino bye bye allez bonne soirée. Merci beaucoup c'est le scam pour na temps au pesa gibiso to kabonya merci vraiment merci beaucoup comprendre que to yambela kibino artiste musicien c'est le scam Mr Poutine babenga kaye bo monde to zo yebika so bozala c'est le na plateau. Ndenge zalela kamé à répondre vraiment à ma question
na o te posa qui et puis une invitation à biso tout ça na duplex. En tout cas bonne chance na artiste siko azwami na Afrique du Sud par rapport à ba tournée na ye ndenge za toujours. Merci beaucoup na batu tout bolingaka le combattant de la presse congolaise, les journalistes qui affrontent la réalité sur le terrain, na pesa mbote bon na Ige Ndombasi et pourquoi pas na Yuna de Bruxelles, Versa c'est la carte qui gagne, Bijou Masinga na Ibike Bota la biso partout, Joël Ntimba na kati ya Chicago et pourquoi pas na Solange Masinga Yaya. Les Blancs de Bruxelles, gaz na gaz, encore et toujours gaz bayebi. Merci beaucoup na Bota Libiso, Fortini Tangama, na Ibike Bota la biso, na plaisir. Il y a Jimmy Bilele, Fortini Tangama. En tout cas, merci beaucoup na yo, Fortini Tangama, Jimmy Bilele, Pito Mavungu, na ibike boza partout, bota la biso, plaisir, ya makasi, ya kolanda chaîne, na bino fimbu, na fimbu. En tout cas, mutuna mutatika, mutamtaka na mutuna ye. Nena kana ya Willy Mouchen Koda Mboka, na rappel à Fortini Tangama. Merci beaucoup. Na Wivine Kimia, na Katia Londres. Donc, merci.